Mbote na balintini faire la grande découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Bandeko. Toyebi ke toza na matanga ya 5 millions maniata. Wasi kotika biso. Me bandeko ebele babandai komituna. Est-ce que concert ya JB Mpiana ekezala kaka o eza le 30 décembre ekezala kaka to ekezala te? Bandeko na ngai nayebi ke bandeko ebele baomona ke JB Mpiana aza na motema te, bandeko ebele baocontredire bango, mais boyoka réponse exacte epa ya producteur ya JB Mpiana o aza na kombo ya Badive ayeko expliquer biso soki concert ekezala ou pas et explication claire ya liwa ya 5 millions place euti bandeko na nga tokozwa réponse nango kaka awa bandeko. Et voilà na ochela bino boyoka producteur ya JB Mpiana o aza na kombo ya Badive tolanda inga na bino toyoka explication na ye concernant ya makambo oyo soki concert à le 31 ekozala ou pas. Voilà toleka ngai kokombu ipe abengi ngai le manager ouais abengi ngai va expliquer ngai soki tokoki ko reporter concert en attendant na likambo yo ekoyeli biso na lobi ok momoni siko likambo bino bolobeli ngai il faut siko na kota na salle na kende kotuna boy na boy na ke na tuni salle lobi no soki do ndenge ezali wana mikolo yango etikali muke pona biso loko lezaki déjà pour moi badata ba le 31 wana bakokai ko besoin ba muntu mususu même pona zo salle wana donc na zwa yango déjà depuis mois d'avril et puis na bandi ko sala ba démarche mususu to lukata mususu côté mususu yo ezaki bonga kezala munene mais après to zwa kité et on moni to tenir ka place wana sikoyo tant nouvelle y a frère na biso Seguin. Eh bien, na kei na sololi na ba colossal batalipe donc balobi non donc mbongo bakoki ko rembourser pété bakoki pe ko poussa te pour mutu mokote selon ba mindele ndenge zalaka et ko zalate que 10 jours etikali ou bien 10 jours ou bien 15 jours etikali et ba zo mutu pe asa l'événement les allait impossible. Et l'incolobake donc non balobi que il faut kaka to respecter contrat na biso donc c'est-à-dire to beta kaka mbongo bakozongisa te bakoko pousser pété parce que bazadi na ba programme na bango déjà oyo mususu si ba proclamer donc yangwana likambu oyo tozali coincé wana mais na bengaki souverain na sololi donc na sololi na ye que na komeka ozongela lisusu bato wana mais après na ke na zongeli bango pe lisusu tant on a zongeli bango lisusu na faire comprendre donc balingi ko céder te balobi kaka ke photo beta concert donc ezaki pe contrat donc déjà na ndenga ba démarche soki ndeko na biso alinga ku bien concert ngo beta mapete ezalate ndé parfois ba makambo susu ngeza la bloqué potoza ba bantu ngelo bani badi fula pongo malgré tobung 5 millions elingi koloba kendula le 31 ezali olingi koloba absolument non ndule il y a les 31 ezalaki déjà pour Seguin concernant le mois d'avril Seguin ça qui n'a un accident côté Seguin ça qui n'a un accidenté badi fula pongo donc cela parce que ba congolais ba la biso kile ko la biso bazolana na ndenge na biso tant que ba bantu to ko lobela lokola humanisme oui na yebi ke mo solo se pesa maki makambe pesa maki pona yo moto omoni yango ndenge nini so jiba beti lelo okomona te ke ko sala mabe na bandeko ba kolanda po bato azolanda biso moto na mota ko lobela likamba ngona ndenge na ye o lobeli contrat oui ça biloko mindele j'accepte na boité parce que mon délai sur un contrat oui bon arrive sur non non muta signé contrat eza ye asa na bombo muta ku feza musicien na ye mundele na ye bien arrive sur italien mais na lobela wana cadre ya communauté na biso comme non na ndenge na biso nyonso tozali vraiment na mawa makasi et tout chaque biso idée
na biso ezaki ke to solo la na salle to meka ko repousser date ya concert mais ndenge pe mukulu a préféraki mais siko to komi na salle le bi non wana ezali comme na biso te bino signaki moi temps etikali muke ce que ezaki ata 2 mois avant wana ndenge mususu ou bien 3 mois avant c'est bon mais na boye bango ba kolinga pété ba perdre donc ils baza déjà na ba makam na bango et si ba donc et si ba sali donc et puis ba proclamer pe pour l'année prochaine donc ba date mususu donc ba to si ba zui baza na date mon côté ba ko pesa biso donc tozala ki coincé wana donc c'est tout concert normalement na ba démarche union so ndenge baza ko sala ba démarche tout ezali malamu ezo passer bien et puis ba billet était kami etikali kaka ndenge yo moko ibande l'émission ndenge bi etikali mukie ouais etikali mukie donc to yebi pété to yebité soki corps et koyaka pour dans un côté ezali kaka moi idée mususu et bon quand même basala pe autopsie pour na koyeba parce que ezaka kateke mutu akufaka kandengo wana ba di fait fula pour to landi pe to bengi ba source indépendante na biso bazalaki na mboka Inde ba ya Kinshasa pe bazalaki na zali moko o azali pe na kati ya tolo ba management ya boîte autour le belaka imbe temba na mekaki ko soit pe ba information o na zwaki ebele c'est-à-dire ndeko sala ki accident mais c'est okolo ba vérité na ndenge accident asala ki parce que ngana yoki et pas mutu moko tango naza ko ya awa azolo belangai ke accident ndenge asala ki ezali te ndenge bato baza ko lobake ono yazaki na sima voiture na ye na yebite soko bien yango non pour ce qui concerne information tout ça on a point musique pour ce qui concerne information parce que beaucoup qui retourne au mais comment la cosa la média moko na na France awa na za ko confirmer akambo eza na Kinshasa parce que na ndenga mosala esengi une source indépendante azala na niveau ya Kinshasa mais ngala zali na ba source na niveau ya Kinshasa po na zali pe moko oyo à travailler dans le métier mingi. J'espère même que les Congolais bayebi. L'information oyo ya likambo liwa ya Seguin. Na okena on a mukuse mingi na mwambango. Seguin minyo bazalaka na concert moko il fallait ba beta. Ba kei azumu tukabimi chez na palais. Ya kumbaka yemoko. C'est vrai na la nende comme sous piroger alobi yango information les ali vrai. Azwaki mutuka yemoko abimalanda ku akende. D'habitude yemoko mutakumbaka. Mais jour où on a bien qui pire petit naïe, kumbanga tokende. Bah comme il a zéla, muntu que salinini et koufi. Moi bah retard et précipitation comme à la niveau à concert à si petit on a dit kende zone ça, Luka moyen solution. Son mécanicien moi mon année ah bon ça, bon ça on a parlé aux oies et l'homme sous l'anda qu'on a. Il y a côté à taxi mususu. L'état à taxi on a zone kende. Chauffeur a tika là côté a démarré et l'homme peli. Tant que peli abengi abi mais non boro de GP là abi non zonga kana ngo ka changer zo mususu Seguin a continué mutakenda ka changer mutu ka musu na ndaku alandi Seguin l'état alandi Seguin ba comme la place à Ndoule a repé beta mangi souté ça c'est l'histoire vraie ya batna sur le terrain pour tika ba kamba congolais ba lobby non il faut pas cette information dès que zalaki l'état seconde Ndoule les attendait que zalaka to komi na butu to beta moi tout quelque part to ka mo sigamoro to se pensa nzoto tombela Seguin na petit naie na ma staff wazala nango bango na bomu kende siko il fallait ba kende ba vanda ba mela moi secret na bango ba mela moi jina bango selo ba gum na bango ko kende dans cela fon ya Seguin ba bengi ye na masa na ye moko azalaki na night club Chetemba o ezalaki Kinshasa na Gombe abino prêtre moko aza awa na utanga pe kombo ya prêtre ngo poser information et que azalaki on a bato azalaki rebelle il s'appelle un certain Tony Kabongo à travers la présidence. Parmi les conseillers présidentiels. Tango, à Komikuna, pour y être en Komaki à Touni Petit Naye, mais ça n'a petit n'a Seguin n'est pas y pour nous apporter de la place de musique. Donc, ça s'appelle le monde musical. Abi, mais, n'est Seguin, Seguin tout ça. Les masses à la zone, à Bengué, les Alaka, non prêtre à côté, sont à Yalong, la même Kenaye. Seguin, l'État qui est Moukal, Nzela, Nzela, qui est déplacé à Kenaki, Babalushim, Balamoro destination, Bakena Temba. L'État va communiquer à Temba, Bagare, Baïbakena,
na boîte auto le bela ya temba bagare mutuka na bango liboso ya boîte c'est-à-dire mutu ya mutuka etali mir sega koti basali bata bakutali pena mutu wana babeti masolo sili l'état bazali ko bima sega continue ko vanda wana te sega zui deux bouteilles na ye ya savana savana bo ba yebi yango ezaka ka babilo ba melaka mibale asimbi yango na maboko en même temps na lito ina téléphone Kobima so bima a telemi liboso ya voiture na ye. O bato so lo ba na sima, ce n'était pas na sima. Parce que ba caméra ya boîte ya Chetemba et l'axi ba image nyonso. Moi to l'axi ngo te pose ali footage caméra, neto lo ba en anglais. Alors, ce gars a telema ki liboso ya voiture na c'est-à-dire to ba ce gars telema le kola liboso ya voiture na entre espace ya voiture na mire. Ah, na mira Chetemba. Ya Chetemba. Ah, ok. Neto mataka na moskali wana. Atelemi wana. Petit na zonga sima. Ezala kwa zota la ye liboso ota la chauffeur liboso. Zonga sima tota moula même temps sur la forme. C'est que tu comprends que chauffeur au lieu ça la arrière. Les vieux ezala ki na ndenga ke liboso. To mona yo kumba mutuka. Et là, monsieur Zali, l'État a démarré, mais pas voiture, les gens ont mettez moi les moi rapidité aux hommes ici. L'État a accéléré les bossos. Maintenant, ils ont la macolaza qui coincait. Namir. Bawakaya, maman n'a la koufi. L'État a la bateau à tembe, bimi, petit nation, baza kuna maman samso, ba mettre, ba cadrer na sola qui na bango. Maman, papa, ba bengi souffle. Bakimi na l'hôpital moko soki diamant loba comme ki mangai. Bakimi na imba kuna papa avant le traitement ba mono simba tazo senye mingi ba memi na l'hôpital monsieur pas mema ki kuna papa et sengi opération. Ba opérer makila et zo katana kate zo continue. Ils ont continué souverain non il faut dépenser à Cambo on a mis sa petit nana. Souverain premier côté na to ba kele ba fololo a soutenir. C'est game mignon. Marqué ba congolais to za la rande tout ça. Ba tindie na mboka ya Inde pour l'Afrique sur lequel à côté médecine tout ça kana Inde na Afrique du Sud et ça la présidence c'est la wapi so zali na maladie en Afrique ba mboka oyo ba to tinda ba to rapide dans Afrique du Sud ou bien Inde ba comme na Inde ou comme ba na Inde ba meki ko tala lokolo ba décider ba bi non lokolo faut ça ni ba kata yango pour ba monaki nere c'est katanaki ndesi quoi partir wana makila et comment ko bimebele ba luki moye ba si ki sa yango tout ça solution ça ki moko ba kata lokolo parce que ba monaki effectivement ka ça la diabète alors le temps ba ko ba kata lokolo c'est que malgré nous ce ça les mêmes opérations azala qui toujours sous anesthésie ba bengi ba membre de famille ba lobino situation za la minute ya ngora so to tiki boy akokufa ou bien to kata lokolo ba on sala lokolo moko nde ba fabrikaka mais pouvoir za la vie ba bi no choix za te lo ba docteur ba lobi na minute fois ça ni ba kata yango l'histoire que nazo lo bezali histoire vraie to soli la batinyo so source nurse nde ko ba kati lokolo nde ko na biso tango ba kati yango opération pe le kaki bien il fallait causer là ti pote kaoka nde to mona ba nde ko mususu ba longo lokolo nyonso sege mignon ayebakite anesthésie tango silié ana mbet hôpital dende kwa tali le colonaye segaleli le colonane kei sega kaniso ya kanisa kinga moyena beta la télévision salité akanisi le colonel Mosala oyanga taka akanisi la kamususu akanisi bomzenga nzoto ataka lobi ana kozana na vie et saliemba la moko stress tension et mbala misato il y a les bossés matillés, bah Luki Moye va stabiliser tension. Et il y a comme matin Ségué pour la deuxième fois, tension et matillé. Oh il y a trois, bah Sali n'a pas parlé d'un nyoso. D'un de qu'on a vu ce Simba quitter, que son âme repose en paix. L'histoire vraie est là. Badive foule en pongo. Na ligne koti kayo, wane Sali, li wane de qu'on a vu Ségué, oh il batonyo so maneli mai na miso. Okoki koyebi sabiso nini na nyoso, oh il leki, to komi na suka. Pour Yabande Konanga Baza Roselaye, Serge Mabiala. Et en conclusion, les Congolais va retenir les 31 conseils Rezali. Les 31 conseils Rezali, et puis après les 31, Nansi Tokota l'appelle Isusu, il faut que ça la parfois matanga, que ça l'appelle Ndengeni ni corps, ya Séguin. Et que l'on voit parfois dans un des sites Ezali et Zonga. Mais Tokosenga toujours, s'il y a moyen, à quoi qu'il y ait bon trop jeune. Merci, Badive Foulampungu, Bisoto Tikio, to soit qui okakana, moi, ma solo nere to betaki, to retenir que le 31,
autour de décembre concert ya Jibe Piana et kobeta nesika oyo esengela kinango ebeta concert et kobeta et puis après wana tukutala corps ceux qui ezongi na Kinshasa et puis après babiso pe tozala pe kuna il faut to Kinshasa ezalika kateke obenini parce que wana zali penza petit na biso penza donc petit na biso talaka ka non azali mingi penza pona so. Voilà la famille Boutu Koyoka ba divine ninga expliquer biso liwaya ningi ba expliquer biso ningi segen liwaya segen mignon maniata explication claire vraiment ningi zala qui parce que ba tebeli ba obeta masolo ngona ba ningi na bango et liko nango a expliquer biso que concert ya le 31 ikozala bande ko ebele ba osepela tebe bande ko na ko sa note poto ezana ba réalité belé na poto omonaki mama akufeli mwana ye melobi aye mosala okomonaki mwana akufeli mama na ye après 2 jours 3 jours ye wana na mosala mundele akipaka te nde biso baafrika tovandaka 1 mois 10 mois 3 semaines osalaka te olelaka kaka mama ye pa na ye lela na motema mosala nde mosala donc eza ndenge moko mpe na basale soki si oluwaki sale bango moko batiaka même délai ya ocancele soki okie koanile na délai wana te baocharge yo kotia mpe na motu teke bazongisa mbongo donc délai ezalaka liwa esegen eyeli bato lokwa akake ntango eyaka elobaka te eyeli bato lokwa moyibi ntango moyibi akotaka na ndako alakaka te donc viki déjà bazwaki date bazwaki déjà espace wana bafutaki déjà bambongo na nyonso oyo basengaki bafutaki en tout cas eza pasi mpo baanile au moins ke batika mbongo eke nango perte mais soki baza na mposa mbongo eke perte te baza kaka ya oblige ya kobeta concert wana mais toyebi te na podium wana jour yango kofi Jibe Piana ozala ndenge nini parce que eza facile te koperdre moto oyo olingaka moto oyo okomisaki leki ya leki ndeko mwana en tout cas eza facile te en tout cas pe à son âme sege mignon maniata et courage na bana wenge nyonso et na Jibe Piana voilà pour like bo partager bisous bye.